tozali koyebisa na mese moka. Mese moka soki penza azali mosali ya Nzambe na kati na solo. Ba message oyo alobi liboso ya kamera ete ana Joseph Kabila na monaki ya lali boye babiloko moko ya bongo. Ezali ba message oyo balobaka yango boye te en public ndenge ya ekoloba. Ezali ba message moko soki penza Nzambe moto apesaki yo. Olingaki osala tout. Okutana na Joseph Kabila po yo moko osolola na ye ba makambo omoni mpo na bomoto na ye. Mais soki okomi koya kobimisa ba maloba yango po nini po ete okomi koya ete po yo luka bato bandima yo po ete okozala candidat na 2011 na ba élection okomi koloba ba makambo ndenge na ndenge tala boye bomoni ndenge ngai nazali ebongi boye ngai ko pe kutu Armand Tungulu na ndoto Armand Tungulu alotaki ngai pe na lotaki boye te mosali na Nzambe okomi kosala ba makambo oyo ezali kolakisa ete okomi nano na solo ya mosali na Nzambe te po ete ozali mosali na Nzambe moko okomi ondire bakomi koyebisa ete bon avant to ndima yo loba boye liboso ya kamera loba boye ale yo po yo bimi liboso ya kamera okomi koloba po ete na ba makambo nyonso yo lobi ezali kotalisa kaka ete mosali na Nzambe azalaka piolo te po ete babiloko yo lobi tomoni penza ke ozali mwasi penza moto ya boye nde topesa yo Kongo po ete babiloko yo ozali koloba tala kaka yo lobi ete ozali leader olingi okamba mboka monene lokola Kongo moto oyo akoki kokamba mboka monene lokola Kongo il faut azala moto oyo akoyeba pe kogarde basekret ya minene oyo ya mboka na ye tala kaka yo ye awa na kati na poto kokoma okomi awa balingisi yo mwa moke na ba opposant congolais na ba leader na ba bana oyo bazali kobenga bakuluna ya Londres oyo bazali kobenga soki ba soi-disant ba combattant tala balingisi yo kaka mwa moke okeli liboso ya kamera okomi koloba n'importe quoi tala ngai kutu boye te wana ozali kobwaka medaille ya basali na Nzambe mosali na Nzambe ayebaka ndenge nini akoki kozala na maîtrise mais yo babiloko olobi ezali impossible eloko tokamwe lisusu comment expliquer mosali na Nzambe okoki kopesa bato ba promesse na makambo yo moko ozali nanu siri nango te est-ce que tango ozalaki koloba ete nakokende na Kongo na koyela babino ebembe ya Armand Tungulu est-ce que otunaki na Nzambe nde mutu ayebisaki yo kende mission wana kende na Kongo na pesi yo mission kende na Kongo koyela bato bazali ebembe ya Armand Tungulu ozali mosali na Nzambe koloba ezali na tina te depuis tolandi débat na yo tina suka tomoni ete ozali koloba makambo nyonso ozali koloba on dirait babiloko moko ozali koloba po nini kosala tu koloba maloba sukali po ete bato oyo bazali awa na poto bandima yo bapesa yo nzela na ndenge mpo okendeki na Londres po ete bakombata bandima yo mais omoni ndenge Nzambe akofondre yo obiki balingaki babeta yo na ndenge ya mabeti na ndenge omoni ete yo moko omoni ete okomaki kobanga ozwi meme na cravate obendi yango libela po ebaki ete bakokaki kobenda yo cravate po bakanga yo singa mpe babenda yango esala neti singa ya ntaba mpe ekanga yo mongongo omoni yango na tozali koloba ete ozali mosali na Nzambe Monsieur Moka olobi ete ozali soki révérend pasteur il faut koyeba ndenge nini ya kovanda kimia moto lokola yo ndenge ngai na étudier tanke mama ozali moto moko lelo ata soki bapesi yo Kongo soki banguna bakoti na mboka bayeba kangi yo soki banguna balobi ete bon tokotia ombeli tokoboma yo yebisa biso basekele nyonso ya mboka lokola yo kaka ndenge kaka na moni ozali piolo na makambo ndenge obimisi yo ozali moto moko okoki koteka mboka koloba baplan nyonso po ete balobi ntango olingi mboka na yo ata babimiseli yo mbeli okoki kolobela banguna na yo baplan nyonso ya mboka te me ndenge namoneli forme na yo yo koloba papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ba makambo uti koloba mama Rosalie ezali penza ndenge wana pamba te mosali na Nzambe azali moto oyo alobaka pamba te. Mosali na Nzambe azali moto otango azali kofungola monoko na epona koloba il faut bato bamona ete afungoli monoko na etango azali koloba na azali koloba ezali na ntina.
bandeko babolingo tango biso tolobaka ete biso bato ya www.zoomel1000.com tango tolobaka makambo tolobaka yango pamba te tolobaka yango na tina bandeko babolingo ndeko oyo na kombo ya Monsieur Moka oyo alobi ete akozala candidat na 2011 na mwa ba makambo mike oyo awuti kosala na ba soi-disant ba conférence na ye awuti kosala koloba bandeko etalisi penza ke moto ya boye azali vraiment na capacité te oyo biso tokoki koloba ete topesa ye bokonzi na Congo po ete akamba Congo po ete koloba ete bato mingi bazali kokanisa koloba français kitoko koloba ba makambo ndenge na ndenge ke na yebani na moto boye na yebani na moto boye wana ndezali influence te pona kokamba mboka il faut koyeba moto azali kokamba mboka ezaleli na ezali ndenge nini Monsieur Moka monani deja azali moto oyo alobaka pamba pe makambo azali koloba alobaka makambo pona kosala nde batu plaisir yango na moni ete awaki kokutana na accident na Londres ba menacer pona nini ye alobi azali mosali na Nzambe mais atunaki volonté ya Nzambe te akei ngulungulu nde bomoni ba menasaki ye ba botoli même na téléphone nde sikoyo akomi koreklame na pembeni te o na bible kati ya bible na ye mpe mbongo ezalaki omoni ete babotoli yango mpona kolakisa ete makambo oyo asali yango en dehors ya volonté ya Nzambe jusqu'à ce que na bible bakamati bapasoli bible wana na part na yo Monsieur Moka tozali koyebisa ete tango ozali kosala likambo yo motolobi ozali mosali na Nzambe il faut kotunaka volonté ya Nzambe est-ce que Nzambe ayebisaki yo okende kuna na Londres po ete okende kopesa conférence est-ce que tango Nzambe ayebisaki yo bamaloba to tango mosusu bino na basali na Nzambe boloba kaka Nzambe alobaki bon soki Nzambe yango tango alobaki ayebisaki yo ekende na Londres est-ce que alakisaki yo te ke bamobulu ekobima alakisaki yo te ke kuna bakopasola bible na ye yango ete babiloko oyo osalaki yango par sentiment na ndenge ya mosuni parce que Monsieur Moka ngai étant que journaliste ya www.zoomel1000.com na koyebisa yo te babiloko nyonso tu yo osalaki natalaki ba image mpe todécortiquer toye komona ete osali babiloko moko oyo ezali osali yango par sentiment mpo na kosala nde bato ya mokili plaisir okanisaki bamaloba na yo ya sukali wana soko olobi yango liboso ya kamera nde ekopesa plaisir na bato mpo ete bato bandima yo mais ozali mosali na Nzambe il fallait kotosa nanu oyo Nzambe akoyebisa yo mpo oluka osala comment expliquer yo koki kozwa kaka sentiment mpona koyebisa bato ke non nakoyela bino ebemba arma tungulu mpona kotalisa mpe esusu ke ozali so mutu moko place babiloko oyo osali otamboli mpenza na liloba ya Nzambe te mpona nini olobi ke non nakoyela bino ebemba arma tungulu kaka yo moko susu kaka le même jour wana na même interview na yo olobi ke non ndenge ezali wana ezali neti ke soki mpe nakei nayebi ke likambongo ekosalama te po ete nayebi ete Kabila akolinga te mais naza neti nazali kotya ye devant les faits mais wana oza koyebisa bato nini oza koasire bato yango wana tolobi ozali mosali na Nzambe vanda kimia bilobaloba piolo ezali na tina te mosali na Nzambe azali moto alobaka te et puis mosali na Nzambe apesaka bato bapromese pamba te promese oyo oyebi okokoka te okomi obon nakei kaka na kosala yango mais soki nayebi ke Kabila kondima te mais soki andimi te natie devant les faits bani non wana ezali bamaloba ya mosali na Nzambe akoko kobimisa te po ete yo moko omimonisi teke makambo ozali koloba oza sur na yango te yo oza koyeba te ke likambo oyo ozali koloba oyo ke non nakoyela bino ebemba arma tungulu oyebi deja bakongolais oyo bazali ya na poto oyebi esprit na bango ndenge sekomi na likambo ya liwa ya arma tungulu sikoyo yo oza koloba makambo ya boye pondre oyebi te soki ozali kolinga mpo osala bango plaisir oyebi ke soki oke na Congo bamoni ebemba arma tungulu te yo kanisi bamisusu oyo ntango yo kozonga mbala ya nsima bakokomprendre ke akendeki Kabila boyi mais ke bamisusu bakoya komenase yo pour rien omoni ndenge yo moko ozali komitia moto na mutu na osanke omiyeba etant que homme de Dieu un homme de Dieu apesaka bapromese pamba te koya koloba ke ono nakokende na Congo nayela bino ebembe arma tungulu donc koloba sikoyo mpo na yo olingi koloba ete
ambassade à Belgique kuna bakoki eloko te bakonzi ebele bakoki eloko te ngai siko na relaxa bino ke na kei na kokoka non obandi kosala bamakambo okomi kolakisa ete okomi kolakisa neti okomi na orgueil yango nomoni nzambe azali kokitisa yo nzambe azali kokutanisa yo na bacirconstance mosusu oyo omoni ete batrouble ekomi kobima bakomi meme kobotola yo batelefone bakomi neni meme kopasola yo babible ezali malamu te kontrolaka bamaloba oyo ozali koloba ezali malamu te étant que un homme de Dieu il faut surveiller ba parole na yo oyeba eloko nini nakoki koloba na moment boye mpe eloko nini nakoki koloba te mpe tozali kokama liboso ya kamera ozali koloba ete président Kabila nazali koyebisa na yo na oyo ngai namonaki nasengi na yo pusana pembeni tika bokonzi non balobaka bongo te balobaka bongo te parce que ezali teke nzambe nde mutu arekomande yo mpo kende koloba te Kabila tika bokonzi mpo ete na rekomande yo mpo ete oyo ekoyela yo omoni ke bato oyo bazali komibenga basali na nzambe mingi bazali kosala bamakambo na ndenge ya sentiment bandeko ba bolingo nakoyebisa bino susu eloko moko ezali na baimage oyo toteki kotala oyo ndeko moko alobi ete ntango Arma Tungula olotaki ndoto na makambo nyonso tu nde tomonaki abambaki Kabila libanga après avoir kobamba libanga Kabila kweyaki azokotanga makila après amoni ete ye mpe bacheki eloko moko na nini oyo après Arma Tungula akomaki presa alobi na il faut kaka nakende na Congo nde akende na Congo akokisi yango ezali malamu mais sikoyo nakoyebisa bino eloko moko etant ke na moke oyo ngai nayebi na kati na liloba na nzambe bandeko ba bolingo oyebi nzambe na ntango bozali kosala liti mpo na eloko moko ubie kobundela eloko moko nzambe akoki kolakisa songe moko na kati na mutu oyo bozali kobunda liti me lingi koloba teke soki nzambe alakisi songe wana na kati na mutu oyo bozali kobunda na liti oyo bozali kosala nde nzambe mpe mutu apermettre ye nde mutu ifo kokisa volonté wana non nzambe akoki kolakisa songe epai ntango mosusu ya ngai alobi ete alakisi nga songe moko boye nayebisi na bato toetudie yango me ntango mosusu songe oyo nzambe alakisi ngai ezali ngai te na kokokisa eloko oyo nzambe alakisi ngai ntango mosusu mutu akokokisa yango azali mutu mosusu c'est ça yango na balobaka ete ntango volonté ya nzambe ozwi songe ya bongo il faut kobondela mingi basonge mosusu nzambe alakisaka ezalaka te kaka question nzambe alakisa songe ezali ke mpo yo nde okokisa mission wana non ezali ntango mosusu nzambe alakisi me maloba oyo nzambe alakisi epai na yo ezali mpo mutu mosusu nde aya koaccomplir yango eza mpe ntango mosusu balakisi yo lelo me okomona mpe koya kosalama après 5 ans ou bien après 10 ans c'est ça yango balobi ete soki oyo boteli meme baprofesi oyo ya bato ya ntango kala ntango Joseph alotaki ete bandeko na ye batekaki ye après akomi mokonzi est-ce que kokisamaki kaka lobi nango non ezwaki baane ti Joseph aya kokoma roi na kati na Egypte boza komona bamakambo ngo ndenge ezalaka alors elingi koloba te kaka soki nzambe alobi likambo ale okomi presse non nzambe asalobaki tosala bo te nde baerreur oyo paster oyo bazali kobenga na nkombo ya moka nde baerreur azali kosala bafingaka mokonzi ya mboka liboso ya bato te mpona koloba n'importe quoi ozali mosali na nzambe ifo kokontrole bamaloba na yo olongwa na bokonzi non yo ozali na droit ya koloba na ye longwa na bokonzi bongo te moto azali na droit ya koloba na président Kabila atika bokonzi ezali kaka nzambe ye moko oyo andimaki azwa kiti ya bokonzi avanda na esika wana mais yo te yo ozali kosala yango siko na ndenge ya sentiment mpo bato bayoka yo mpo ete ntango mosusu okanisaki banani baopposant congolais obie banani bacombatant bakulu na ya Londres bakopesa yo nzela mpo bandimela yo nyonso koloba mais omoni ndenge sikoyo ebalukeli yo omoni ndenge osimbi moto mosali na nzambe azalaka na piolo te kolobaloba pamba ezali malamu mingi te makambo nyonso to olobi et vraiment epesi biso mawa mpe tomoni ozali mutu moko olobaka makambo mpo na sentiment mpo na kosala bato plaisir mpo moko mpo olobake non na komemela bino ebembe ya nani ya
epuis kaka yo moko ozali kaka bon nayebi ke nakokende nakosala mission na mais nayebi ke mpo na kabila kondima te bani omoni oloba otalisa ye te eza kotalisa ye te ezali bamakambo oyo euti na mutu na yo moko mpe bapense na yo moko ya bomoto yango wana okomi meme na baduti na maloba na yo mpona koloba nayebi ke kabila akondima kaka te mais soki ezalaki message moko nzambe apesaki yo nandimi te kolinga koloba ye te nandimi te ke kabila akondima te mpo olinga kozala na assurance olinga koloba ye te lokola nzambe alobi nayebi ekokokisama mais lokola ezali eloko moko ozali koloba yango na makanisi na yo mpona kosala bato plaisir yango nokomi ke nayebi ke kabila kondima te me nasali yango kaka ezali pasi mpe mawa mama ozali nazongiseli yo maloba